congolais à bangaka mais na mutu ya mboka toza na terroriste terroriste oya kanambe wana azomona déjà que danger eza koya ba signe d'état oya mbalobi eza déjà komonana mais pona ye asi a se décider à se suicider pour kanambe atika mabe a continuer mabe liwa ezozela ye mais bande kona biso wana eza selon baningi biso tozomona makambo c'est comme bamoni danger et comme koya mutu oyo azokumba avion baza nango azokende kobeta bango na mire bakufa bakomi ko sauter mais ko sauter na bango wana biso to ko confirmer bango na par rapport ya misala na bango oyo kozala pona intérêt à peuple mais aussi au prétexte que tu vas respecter la constitution pourquoi tant de démarches et na ba démarche toi azosala wana eza ko boma pour le peuple congolais donc ce monsieur il n'est pas prêt de partir peuple azali sous dicté peuple a comme éveillé peuple a comprendre ce qu'on politique yango ko démissionner na bango wana biso tokoki ko décider te tokoki ko loba eloko moko te ke toza oui ou non mais biso to constater ka tant que peuple mo konziké bato ba démissionner tozo zela siko total la continuité à démission na bango et bino bosala ki appelle que bato ba lâcher président de la République ba yo ki appelle na bino yango na ba lâcher mais cela veut dire que si je vois bien beaucoup de vision moko na bato ba démissionner na bino beaucoup ko sangana bo misaka même idée moko parce que ba yo ki appelle na bino biso to kondima ke to komi na bango vision moko jour ba ko adopter langage oya soulèvement populaire. Papa Nangaï, il paraît que le groupe de 7 wana bazalaki contre ya ko toucher constitution ya mboka pe bazalaki contre dialogue mais namoni bazana cannabis non ça veut dire groupe de 7 na groupe de 7 na wana bango moko ba yebi pourquoi ba ba décision wana ba mi pesa kombo wana mais peuple azozela a juger bango po baza déjà na litige à peuple litige à peuple baza nango c'est quoi ba travailler qui ba travailler et ba travailler qui jusqu'à présent ba travailler qui na ba paya on a bomi peuple congolais donc baza quelque part il faut baza ko devoir peuple congolais explication ya tango bande ko travailler na batouane est-ce que ba yeba ki peuple congolais azokufa mais pour baza la racheter bango nde bala ki sa volonté na politique na bango oyo basali mais justice congolais ko salema na groupe de 7 wana oyo asala ki mabe ase attendre que état de droit tango koya justice a kotika te parce que olongwa ki otika Kabila yango toza ko sala appel na ba militaire congolais to moni ba démission oyo ezo salema oyo tozo talela na musika côté ya ba politicien tozo senge pa na bino ba militaire boza capable aussi ya ko sala lokola bande ko na mosusu ndenge basali wana et ya bino ekozala makasi koleka ba politicien parce que bino boyibi makambo ebele boza capable ya sauver peuple wana. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Banakin, Banapoto, diaspora, partout dans le monde, kaka ndenge toyebi sakabino makamamboka. Tokola la te, pe bakola la te, bana mboka baza toujours wana pona ko informer bino nouvelle nyonso ezoko leka na kati ya diaspora pe na République démocratique du Congo. Tango na benga ka babundeli mboka oyo na kata plateau ya bomoko ya mboka ezali po bamona na kamona na kapamba te na ba chaîne na télévision kasi po ba ya kopesa bino information mboka oya malamu pe oya mabe ezoleka na Congo yango bayaka batia mituna bango bakata pona mboka balobi ke bakokufa pona mboka balobi ke bakolala te bakozwa pongi kino mokolo mboka wana ekozala libéré boyebi babundeli mboka o mibale na kotina bango ba se présenter te mais bakopesa kaka mbote ndenge mesana toujours na ba oyo batika biso babundela mboka wana bakota na sama belé toza na mopanzi na ngai na o babengi Wayambo Bokechu azawa na pembeni na ngai pe na mopanzi na ngai awa toza na oyo bino boyebi papa na biso commandant Eso. Sans plus tarder, papa Bokechu, bonjour papa. Oui, bonjour, c'est Raphaël Kachama, le pompier de la presse congolaise, à niveau de Peuple Mokonzi. Na kati ya télévision na biso bomoko ya mboka nzambe azwa lokumu donc na sepeli mingi na ndenge boye lelo awa
pona topesa ba information ezuli kana mboka na biso. Merci mingi papa na ngai bo Ketchwa Yambo na mopanzi na ngai lisusu awa nazali na o na bengaka commandant eso. Commandant eso, bonjour. Mbote mingi na bandeko nyoso bisika bazali surtout na bandeko oya biso ya Kasai, bandeko na biso ya Bandundu, bandeko na biso ya Bakongo, ya Manyema, ya Kivu, ya Sud Kivu, ya Nord Kivu, ya Katanga, ya Kinshasa, surtout place oyo toyebi keza capitale na biso mbote mingi. Avant de prendre l'émission na biso nalingaka toujours ko passer na mbote ko pesa na parole pa ya Ketchwa Yambo ko pesa merci pe ko kumisa nzambe na ba o bakota na sama bele babundela mboka oyo ngana kotanga komo na bango te kasi ya kotanga komo na bango ya lobika za mukitani na bango mukitani ya ba prophète papa na ngai ba o babundela mboka bakota na sama bele mbote pona bango. Oui, merci mingi papa Séraphin. Na kumisi Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre, Tata Nzambe, yondo salaki mabele à Congo na 6 jours. 7e jour nde opemaki Tata Nzambe tozongi na se ya makolo na yo mpo na makasi na ngai mpe na bitumbu tozobunda biso to tokokoka te me nayebi na yo na nzela na yo nde tokolonga ténèbre mpe tosi tolongi bango na spirituel. Tata Nzambe nazongisi lokumu epai ya mwana na yo Yesu Christ mpo azalaki motindami na yo azali mwana oyo abotamaki na pouvoir ya Saint-Esprit epai ya mama Maria naye kozongisa lokumu epai ya motindami ya mboka Congo oyo lelo bakongole bango moko bayebi valeur na bango te papa Fumuki Mbangu papa Mvuluzi les grands prophètes ya mokili mobimba oyo Nzambe atindaki po abikisa biso peuple congolais pe peuple loposo moyindo pe na mokili momba. Papa Kimbangu akangamaki 30 ans ya prison. Papa Kimbangu na sengi yo bolimbisi place ozali ngai na ndima yo etaki motindami ya Nzambe mobikisi na biso ya peuple congolais longola biso na épreuve oyo mboka oyo sengaki na lipanda tala lelo tozongi na esclavage bandeko na biso soit disant ba mimilata ba grade ya ba licencié en droit ba docteur en droit bazui Congo bakabi yango na monde satanique monde ya ténèbres na sengi yo pesanga makasi o nazali nango ke na neo tolonga bitumbu tole nango po to libérer Congo. Et puis na zongi sur le kumu pa Patrice Emery Lumumba o azalaki leader o asangisaki peuple congolais o akufaki na mibu tukumi sato na motoba o azanga tombo o azanga cimetière o babomaka yo na Katanga babambi yo likolo ya nzete papa Lumumba makila na yo elata biso na ba Séraphin Kachama na bandeko eso na Ketchwa Yambo na JBK ya kolo ya bomoko ya mboka po tolonga makila na yo pe na zongi sur le kumu epai ya Le Moloto papa Le Moloto merci mingi place ozali nayebi koza kosala adoration epai ya Nzambe biso tozali ya kotanga komona bino po bino bozali ba leader ezali histoire ya Congo bozalaki batindami ya mboka Congo nazongisi lokumu epai Floribert Chebeya droit président droit de l'homme sans voix o babomai na imposteur un illettré vagabond oyo akomi Congo na 1997 aza na histoire ya Congo na motu te akomisi bapoliticien bacongolais na bapasser a gérer likolo ya richesse oyo Kimbangu asengaki nazongisi lokumu epai Armand Tungulu Cédric Nyanza passer Lukuta Nzambe abénir ba diaspora bayebake tozoluka kaka soulèvement populaire. Merci papa na ngai Ketchwa Yambo toujours kaka na ndenge yo lobi tozakoluka toujours soulèvement populaire. Tozana quelques questions oyo tolingi lelo to développer na bino oyo ba peuple congolais pe na diaspora bazako tuna ba question wana mingi bazangi vraiment ba réponse na yango mais lelo to beta 5 à 6 questions oyo bino boko répondre bana Congo pe diaspora ba sepela pona makambo etali mboka. Question liboso oyo ezali ko se poser mingi papa na ngai ezali ba démission oyo ezali ko pela makasi na mboka na biso République démocratique du Congo ba gouverneur ba komi ko démissionner ba président ya CENI ba komi ko démissionner bato oyo bazalaki ba ministre mususu ba komi ko démissionner papa nini eza koleka na Congo. Est-ce que ezali G ba occidentaux te ezali G ya président de la République to bangonde ba komi na esprit de père ba komi ko banga ba démissionner po bakima awa boya mabango maboko polele. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, ça est pour le moment, depuis Makambo et Bandi, peuple mokonzi atika ko lobate. Yango, ils a bien biso to meka ko to lobela Makambo. Pour battre belé, bazo c'est la biso to loba.
biso depuis tobanda makambo oyo na kati ya peuple mokonzi, je pense que ça seul groupe oyo bande kolobake bato oyo nyonso baza na kati ya gouvernement wana il faut ba lâcher mwana wana. To sali ba message wana pendant au moins 2 ans maintenant oyo tozolobake bino ba politiciens, bino ba militaires, botelema, batala ba message na biso. Ba omona ke tozosala appel na ba militaires. Bobo manyama wana, bo lâcher ba politiciens, bo tika koter ko bomisa peuple na bino. Comprendre? Biso nyonso to constater que batou ba démissionner, to constater. Donc na constat wana to meki ko sola entre biso na biso to monique message au biso to mande koloba. Jusque là to termine un message au biso to mande koloba. Que to loba ki bato ba démissionner, to constater que bato ba démissionner. En tout cas, bato ba démissionner bango nde ba ebitina nini ba démissionner. Parce que biso to koloba na oyo bango na makanisi na bango te to kokota ngo te pour politique eza na makambo ebele. Mais biso to constater kaka ke bato wana ba démissionner. Et tango bato ba démissionner ça veut dire baza na suite ya démission na bango tango muto a démissionner ayebi ke alingi asala nini. Mais biso to ko raisonner na place na bango te to banda lobaki bato baza boy. Mais biso to constater ke to sala ki appel bato ba démissionner to constater ke bato ba komi ko démissionner. Mais ko démissionner wana eza ko rassurer biso te ke eza mabebe biza malamu parce que muto oyo a démissionner muto azo décision ye moko aza conscient na eloko azo sala. Donc eloko ko juger na eloko azo sala eza finalité nango. Soki a démissionnaki pour na intérêt à peuple et koyebana mais soki a démissionnaki pour na intérêt à bapaya et koyebana peuple azali sous dicté peuple a comme éveillé peuple a comprendre le scope politique yango ko démissionner na bango wana biso tokoki ko décider te tokoki ko loba eloko moko te ke toza oui ou non mais biso to constater ka tant que peuple mokonzi ke bato ba démissionner toujours de la totale la continuité à démission à Bango. Et puis nous vous qui appelle que bateau va lâcher président de la République. Bayo qui appelle Nabino, Yangona va lâcher. Mais cela veut dire que si je vois bien, beaucoup de vision moko na bateau va démissionner. Nabino, beaucoup de sangana, beaucoup de même idée moko parce que bayo qui appelle Nabino. Biso to kondimake to komi na Bango vision moko jour ba ko adopter langage oya soulèvement populaire. Là to komi na Bango vision moko. Mais tant que na vision na bisoté o ya soulèvement populaire eza inutile ko lobaki to komi na bango vision moko biso to lobaki politicien tout o ya kozana langage wa biso sur terrain ya ko lobaki soulèvement populaire pas d'élection là to komi na vision moko jusqu'à présent biso to komi kolandela siko démission na bango comme baboyi pas de constitution balobi pas changement de pas prolongation à mandat ya Kabila là total il bango wana toza ko tuzela siko total la continuité ya démarche na bango baza ko kende nango wapi po tokoki ko boya bango peut to kondima bango te po to yebi bango moko tango bazui décision na ba mikolo ba yebi ba risque za na politique parce que politique ya Congo comme dangereux pour les quand même bombe Hiroshima parce que yo politicien tango sali déclaration oh yo peuple a comme kolandela ngo la loupe ça l'attention parce que peuple comme difficile muto à dribbler pour le moment et comme pas si peuple a dribbler donc décision na bango o bazui bande kwana ba yebake surtout peuple mokonzi to landela ngo la loupe to koloba nanute tozo de la démarche na bango na totala ezokende wapi Bokicho Yambo tozoni toujours na question oyo na vuti ko tuna ndekwa wa na oki vraiment réponse ya ndekwa lobi tozo kotala peuple mokonzi surtout tozo ba peuple mokonzi tozo ba bandeko mibalete tozo ba peuple nyoso ya Congo bana ya Congo ba bundeli mboka o baza ko souffrir na kata Congo pe na kata diaspora ya onde ba bengi peuple mokonzi lisanga ya ba congolais nyoso yango tozo ba peuple mokonzi on est allé à moins information tam so boka so quoi peuple mokonzi c'est Bokechu peuple mokonzi c'est so peuple mokonzi c'est Séraphin non ensemble ya ba congolais nyoso o maya miso zo kita pe makile zo tanga pe ba kota na sama belé yango nde peuple mokonzi papa tozo na question toujours oyo et la question moko très important papa ba démission zo salama nga na moni bandeko wana ba conscience zongi balingi ba na kana bino quand même ndenge papa lobi ke atela bango na musika pa bokotela bango jusqu'à quand ce qui ba ya na poto to basi na bango ba ya bana bango ba ya boya bango quand même ba komi na kana bino non en tout cas merci mille na CP na signification principale na peuple mokonzi pour bato ba comprendre que ndetro ba ki pa na mission na peuple mokonzi coordinateur azalakate président azalakate ou l'équipe bato azalakate ça fait ou l'équipe biso kaka peuple na biso otoza ko défendre en bref na niveau to komi bande kona tout au ba démissionner au baza ko démissionner ils en étaient nzete ya mbila tout d'abord mon nzete ya mbila et botaka mbila mbila soki eteli
olinga olinga te ekolemba ndeke akomi kolia bandeko wana ezali biso pepe to bakomi kolia omonaka mbila ekomi kokweya yango moko nakalisi bitumba tobunda surtout biso na peuple mokonzi tobandaki kosenga bandeko na biso fe batika imposteur wana un illettré wana vagabond le fils de Christophe Kanambe Aridi Polite Kanambe tobandaki kolela surtout biso tobeleli botika ye lelo bandeko na biso ezala vrai ou bien ezala faux mais lelo eloko tomoni bandeko na biso baza ko démissionner ba démissionner à partir à quoi le 28 août message au biso to salaki biso ba diaspora surtout na peuple mokonzi parce que peuple mokonzi ya ko motezo ki décision ya ko kunda mowe peuple mokonzi la nation congolaise parce que ba kosi bango pendant 33 ans peuple mokonzi Nzambe utilisaki biso na makasi na ye na pouvoir na ye papa Kimbango utilisaki biso ke to sala eloko elekaki le 28 août à partir de eloko wana ba politiciens ba moni ki danger komi koya parce que il fait bandeko na biso baye ba signe de temps parce que eloko nyonso na mokili signe de temps et monanaka ba moni ki peuple na sali a souffert que le peuple depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ça fait 55 ans aujourd'hui on a 50 ans ça fait tant que Congo ils ont l'indépendance comme abonné na 50 ans na vivre bonheur ya peuple wana mais peuple les a na malheur car le bande qu'on va remarquer que puissance pouvoir ils ont pouvoir les laisser pas ba diaspora surtout pouvoir pesana biso peuple mokonde tozali awo donc noma biso to na commentaire ya rotiate bangonde basala mosala oyo biso to bandai kosenga bango ke basala la peuple na bango si place ezala bandeko tout atanga mikaza politicien na 11 régions basala mosala oyo ko sauver pour na bango parce que biso toko sauver pour na bango te toko ko zala la place ya Nzambe te parce que moto ko zala na place ka moto ye moko awa ngana Séraphin to nimito souffrir na papa eso na JBK na belo bandeko mosusu ba Shomongo ba Christian ba papa Jaco zuba bandeko na biso ba Madolo Mboto na Ziriki ba batutu ba zui décision que to bundela mboka ça fait ton demi souffrance bango moko il y a bandeko mosona na kasi papa eso o ba démissionner ba bengi ngai po ba remercier bitumbo tozo sala ba monike na niveau bitumba oh mais bokecho yo azalaki musicien mobeti mbonda mais tala miracle ni ezo sala na libanda mboka surtout na politicien moko to ko démissionner azalaki mokoni nene na gouvernement occupation abengaki ngai a remercier ka bibokecho nazo féliciter na bitumba nyoso zo sala na kata mboka ça fait bazotala exemple nini oyo parce que l'homme to yebi grandeur na biso te l'homme to yebi mais bazomona vis-à-vis ya toza ko décortiquer histoire ya Congo yango etini bango ba démissionner moi je crois que biso to na ta ko yamba bato te po to Nzambe te to s'occuper na bato batindaki biso te ki to bundela Congo ndeki to vandi awa to bango pe ba jouer rôle wana bitumbo to bando senga bango pe ba bunda si place je crois que to tikela bango ta na obango bazo sala biso tozo continuer comment na biso ya ko dénoncer nyoso ezoleka na Congo. OK, je m'excuse na niela bakisa moi eloko muke je m'excuse avec les tana ngai olobate omoni ndeko na ngai ba congolais bazana culture moko au départ les congolais sont des peureux congolais abangaka mais na mutu ya mboka tozana terroriste terroriste oya Kanambe wana azomona déjà que danger eza koya ba signe d'état oya mbalobi eza déjà komonana mais pona ye asi a se décider à se suicider pour Kanambe atika mabe a continuer mabe liwa ezozela ye mais bande kona biso wana eza selon baningi biso tozomona makambo c'est comme bamoni danger et comme koya mutu oyo azokumba avion bazana ngo azokende kobeta bango na miri bakufa bakomi ko sauter mais ko sauter na bango wana biso to ko confirmer bango na par rapport ya misala na bango oyo kozala pona intérêt à peuple tant que balakisi na no volonté wana teke ya kobimisa peuple libanda
en tout cas tokozala un peu na réserve na bango mais pour le moment tozotala la démarche na bango wana po mutu oyo abimisi idée ya kolongwa ça veut dire aza na continuité nango aza na suite nango suite wana nde oyo piso pepe bomo komidi toza réservé toza kotalela yango mais toza kotelemela nde ba oyo bazolinga kokota na gouvernement. OK, merci mingi papa na ngai na ba réponse nyonso oyo bopesi ba peuple congolais baza kolanda biso sur www.bomokoyamboka.com. Papa, avant de passer à la deuxième question, na lingaki un peu éclaircir ba peuple congolais ba maman na biso o baza na kisenso matetenji lilemba ba masina kimbanse ke mo moko ezoko lekela bango baza ko comprendre te papa mo oyo ezoko panzana partout ezoko lobana partout G7. Expliquez-nous biso. Qu'est-ce que signifie la lettre G et le chiffre 7? Ezoko lobama mingi G7 G7 batumtusu baza ko benga biso toyoki G7 avant to kota na mozindo nan to linto explication na yo G eza nini 7 eza nini nana créa ki yango. Non, pour nous koloba oya créa ki eza moins difficile parce que ngana za na katité mais G eza groupe. Le G wana ebimi na mo groupe de 7 ba 7 wana bango nde ezotambola ma media bakomona bango eza na za na pona tanga bango te directement zo lakisa ke bato moko 7 bayokani donc ça les groupe ebandaka à partir de 2 comme déjà groupe donc à partir de G comme 7 yango mo basali ba créer loko na bango ba G 7 ça veut dire groupe de 7 na groupe de 7 na wana bango moko ba yebi pourquoi bazui ba décision wana ba mi pesa kombo wana mais peuple azos de la AJG bango po baza déjà na litige à peuple baza nango c'est quoi ba travailler qui bazo travailler et ba travailler qui jusqu'à présent ba travailler qui na ba paya wana ba bomi peuple congolais donc baza quelque part il faut baza ko devoir peuple congolais explication ya tango bande ko travailler na bato wana est-ce que ba yeba ki peuple congolais azokufa mais pour baza la racheter bango nde bala ki sa volonté na politique na bango oyo basali mais justice congolais ko salema na groupe de 7 wana oyo asalaki mabe ase attendre ke état de droit tango ekoya justice akotika te parce que olongwaki otika Kabila donc ndenge balongo wana tozotala continuité nango mais biso toko juger mutu te mais la justice doit faire son travail. Papa Nangai, il paraît que groupe de 7 wana bazalaki contre ya ko toucher constitution ya mboka pe bazalaki contre dialogue mais namoni bazana cannabis non biso c'est trop tôt hein parce que moni net okanga na 18 ans na kata combat na changer langage te na boya occupation na ndima passe ngai na ko za place ya Nzambe te kandi ndeke so lobby bande kona ba lelo G7 ba kuma G60 G2000 G1500 G 1 million de personnes G30 G40 moi je crois conseil na repesa bango ba ça la travail au biso tozozila nde objectif na biso za libération mboka na biso et puis eloko conseil na repesa na bango zalika ke bakoko bayebi pasi ya peuple wana bango pe bauti na kati ya peuple bango tout pe batanga lelo pe bango bazwingolu ya ko vivre na bonheur ya Congo na sous la Congo mais bayeba pe badinga na bango mususu batanga na bango classe bakufa na kata mokilo ya Congo ba bénéficiaire na Congo. Moi je crois que le moment est coquille ya motonyo so azo ki responsabilité ya libération ya mboka na biso. OK, toke une deuxième question na biso papa totali na ba net partout na ba télévision tomoni discours ya président Joseph Kabila alobi ke ba peuple congolais on dirait baza ko banga ye atikali koloba teke akopostuler papa discours wana vous avez que à la crise de position est clair tout est bang. Moi je pense que ce monsieur là les terroristes qui étaient en train de citer à cause de la nation du peuple congolais à cause de la peuple congolais pourquoi parce que les jours où il y a cette constitution à l'Oba qui vient tant à Trichaki après ça qui est mon Baloba qui va respecter la constitution après ça qui n'a date limite et na ko postuler les sociétés pour respecter mais pourquoi azoko ka ko bimisa mo wana kiti na ko postuler les sociétés azoko ka prononcer mo wana kiti na ko ndom na ko postuler les sociétés 3 mois troisième mandat ko arrêter mais peuple congolais tozali sous bazo baté parce que soki ko tali ba manœuvre imbécile wana zo sala depuis bandaki depuis na janvier ba manœuvre na ya ko continuer à changer constitution a bomi ba tebele na janvier na janvier uti koleka prévu que ba trace ezali na maluku
ce qui azalaki na tension mabete. Pourquoi basalaki tout pour changer constitution en janvier? Et même ba congolais, bomi ba congolais. Asilisi wana te ayeti azo continuer na niveau ya kokomeka kokosala nini référendum. Pour azo continuer na dialogue. Mais aussi au prétexte que tu vas respecter la constitution. Pourquoi tant de démarches? Et na ba démarche toi azo sala wana ezako boma pour le peuple congolais. Donc ce monsieur il n'est pas prêt de partir. Donc et loko moko eziko kokosa biso te ye alobi ke bato bazako bangaye. Je pense qu'il y a ça là. Yé mutazo banga peuple. Yé mutakomi ko banga peuple azo banga ete. Yé mutakomi ko banga preuve que ozomona ke azako continuer ti lelo na ko multiplier ba stratégie pour se maintenir na pouvoir pour azo yeba ke peuple lelo soki bozo yeba te tokomi na 455 ou 56e jour o yatika nango. Yé mutakomi ko banga peuple au peuple congolais kinois lelo oyo baza penza place ye alinga kokola la place wana ça vient na Kinshasa baza kotala calendrier yango ya komi ko banga yazo mikosa te ke bato bazo banga te yo muto zo ko banga komi ko sala ke ozo banga te ye muto zo banga peuple. Mais papa ça le but que ye muto zo banga peuple et moi je pense que na discours na wana to ko pesa quand même moi que azo ko banga te quand même aza clair alobi atikali ko vendre ça gouvernement mon côté ya ye alobake a ko postuler to a ko changer constitution azala que clair alobi quand même ngai na moni to ko pesa quand même confiance na ba parole wana non. Papa Séraphin Kachama ezali mawa soki lelo tovandi boye soki tovandi boye totangaka oyo atekali boye oyo aza kobanga boye nyama oyo ya kanambe oyo ayaki Kongo na 1997 na baboti ya mbula oyo ayaki na poche na ata na $100 te lelo ayebi asakanaki na bakongolo oyo baza amoureux ya basi ya bajip na ba villa ba sukora piscine mais abosalaki ke na libana na okutana na ba grand monsieur mboko ka biso ba pona mboka yakasaki le mzuke eza bato ya bande kolanda wana ba politicien dans prix populaire nzamba confondre bango le zande biso nde totelemia c'est nous les leaders mboka wana o mutako sakana na mboka na zate imbécile wa kana medenga zana yende mutazo banga biso to banga ina nini tokobanga ye na ba paki akomi nango oka ya 10,000 tonnes o tokobanga ye na mabendo azomema o tokobanga ye na ndenga bomi ba congolais na fausse commune ya Maluku kati ya 25 congolais ndenga kundi o tokobanga ye na ba massacre asala na Chingi na Makobolo kuna na Chingi non biso tozali awa kanambi doit partir donc et pas na biso azana biso to okabiso awa na peuple mokonzi to na taille ko banete katikali na bo mokole ko yela ye ko yoka moibi ayi bango mokole ko ya bientôt ko yoka moibi. Papa nanga merci ba peuple congolais baza ko landa biso toujours na ba réponse bozo ko pesa vraiment nazali si Willy Kitoko aza vraiment satisfait na ba réponse no so yo pesi bazali ko landa biso totali na ba information. Il paraît que na est papa eza ko yinda lisusu na ningo moko ya osakana yango te. Président Kabila a pris autorisation comme les Kanambe pardon était ba militaire nyoso oyo bazalaki na Butembo oyo bazalaki na Beni oyo bazalaki na Bunagana bazonga bango nyoso na Goma. Est-ce que information on a bien bon na corriger na eloko lobi wana ke président c'est un imposteur terroriste voyou tout tika ko pesa importance wana ndeko na ngai comprendre parce que mutu oyo penza koza la président prévia uti kolakisa ke azana maturité politique te na makambo uti koloba ba français moko ya nzela oyo uti kolobela na message uti koloba ke je ne me souviens pas si quelque part j'ai fait aux moins de kolangai toza na toza besoin to enkoto pesa peuple na biso information na wana eza message mingi pona kotindela bato bazo se préparer ba kina ba élection mutu oyo bozo lingo kine ba élection bandeko na biso azali prêt à kokende ba élection te aza ko multiplier ba stratégie pona ko tia Congo na KO pour ayebike aza nano na dossier o eza makasi ya Chebea
Deuxième dossier ezali oya 8000 Congolais oya boma na Chingi. Wana déjà ba américain basi ba yebisi ke dossier wana ezali. Donc mutu wana za ko multiplier ba stratégie pour na ko se maintenir na pouvoir. Donc aza prêt ya ko tia Congo na chaos. Et parmi ba plan ya chaos comme baza habitué na système na bango ya bitumba, ba bandi déjà ko créer déjà ko benga ko kolongola ba militaire o baza bien armé bien positionné kanambe apesi ordre ba zonga bango tuna Goma ba replier na Goma ba terrain o etikali vide lelo ba militaire rwandais ba occuper yango lelo bokomona ke M27 M28 M44 ko bota makala mingi te bokama o ba militaire na biso o ba beti bango armée moko e botolité armée wana essayer côté se infiltrer ba militaire congolais basi ba replia yango toza ko sala appel na ba militaire congolais to moni ba démission o ezo salema o tozo talela na mosika côté ya ba politicien tozo senge pa na bino ba militaire boza capable aussi ya ko sala lokola bande ko na mosusu ndenge ba sali wana et ya bino ekozala makasi koleka ba politicien parce que bino boyibi makambo ebele boza capable ya ko sauver peuple wana papa na ngai pour répondre à un problème oyo il y a un retour ya ba militaire na biso na ba village kuna na Beni na Butembo na Mangana bazonga bango na Goma papa likambo oyo ezandenge nene 2 minutes to si to loba yango biso to loba makamno so mboka eza infiltré na Congo to na problème politique te to na occupation kanamba zo sala mosala na ye o noko na ye James Kabarena Kagame batinda kiasa na Congo lelo si Congo résister za grâce na biso parce que ba politiciens tout on a bazalelo na palais du peuple na Sénat bateka Congo na monde des ténèbres na complicité ba pasteur et puis exemple to ka motengi ba soda balongwe na ba base Bunagana na Butembo Ben lelo ako Bunagama Bunanga bwana bon comprendre ka comme on a biso lelo oyo ye kaname na NR ba komandaki 4000 pistolets 4000 pistolets au bakomandaki et na ANR qui il fallait na base il fallait pas penser ba militaire congolais base la na ba pistolet mais lelo 4000 pistolets on a batekela ngo ba libanais tout minduki to eyaki ki ba pesa ngo ba militaire na biso ba boy ko pesa ba militaire na biso lelo baza désarmé bato bazotambola na ba armes ezali ba militaire ya Zimbabwe ya ba Rwandais ya ba Ugandais ya ba mboka mosusu mais ba militaire congolais baza na minduki te papa ninga ba militaire congolais baza na minduki te message nini caméra yango ba peuple congolais baza ko landa biso pour 2 minutes o koki ko transmettre na ba généraux na ba chef d'armée pe na ba chef ya ba police o baza ko landa biso baza ko mona risque ndenge yo lobi awa ba soda na bango ba tikali maboko pa ma part ba teni yo ko lo banini na ba généraux bazo tala biso wana na yite so bazo mona makambo wana yango ne konangana na bisaki OK pour Congo et bima na passion tozana yango il fait soulèvement salema parce que ce soulèvement salemité et ça passe parce que groupe ba politicien mususu o balingi ba kera na élection occupation ba ibake bato ba occuper ndako na bino ba occuper mboka na bino bazana plus fort que bino yango biso tozoli la nzambe que tout ça la soulèvement populaire pour bato musuna na zonga na question bato tunaki bo ça la soulèvement populaire et c'est bozana mbongo soulèvement populaire ezala mbongo te soulèvement populaire eza mbongo te soulèvement populaire ezali Saint-Esprit ya nzambe soki mboka ba makila esopani ebile makila on egange pa nzambe et puis nzambe a transmettre kanda na ye pa ya peuple o lelo tozolo baki o biso tozozila bato biso ba finga biso na peuple mokoni bino kaka soulèvement populaire bola kisa biso bato ba ozo makamba Congo na cher mais nga nazomonela makamba Congo na spirituel que même na tango Moïse a salaki soulèvement populaire même Josué tanga sengaki nzambe katemisa moi pendant 3 heures d'intention 3 jours Moïse 3 jours Josué pour Aboukamir à Jéricho Josué a salaki soulèvement populaire papa Kimbangu na kamba tanga tombukaka ba belge bazo nokola Congo papa Kimbangu a pasolaki Bible a salaki soulèvement populaire le 4 janvier 1959 na match ya vite na mikado kato nde ba supporter match betamaka soulèvement populaire les ali kanda ya nzambe na kati ya peuple ba kotizaka na mbongo te peuple azora pouvoir na ye yango monaki ke soulèvement populaire selemelaki na Tunisie
mono atekaka biloko amitumbi pe président Benali akendeki ezalaki préparé te ezalaki kanda ya peuple nde yango tolobi ke biso tozolo bala bandeko na biso basoda bayebaki bapoisonnaka bango na kitona babomaka bango na kitona na moto wana base préparé soki babomi ete moto wana kosisa bango bamona exemple Mamadou Ndala bandaki kotriomphe na est ya Congo babomi ye Mbunja Mabe azobenga na basoda rwandais tout ya kokotisa bango boye baboma Mbunja Mabe basoda boni bagénéral Ngwala bakufi babekazo bakufi basoda mosusu bakufi toyebi te na kitona basoda batiela bango baolamba madeso batieli bango poison comment bokotika un petit pays comme ka Rwanda a triomphé ndenge wana et puis topesi exemple tala moko kaka passer wa Tanzanie ndeko na biso ya Tanzanie oyo bantu wana oyo alobaki makambo ya Congo ke bino ba congolais ndenge ni botiki batuchi ba diriger bino ba kosili mission na bango ya life tuchi langue ba diriger Afrique centrale ba tuko boma pasteur wana do il fait ya ba congolais il fait ya ba congolais fait ba comprendre que il y a aucun bato baza na voix na bango te ba congolais fait batika sentiment surtout ba diaspora ba na sentimental peuple moko zo vivre na ba émotion peuple moko zo comprendre te donc de tozawa tozako sabino soulèvement populaire ba préparaka yango te et utaka na kanda ya Nzambe yango tozo bisango que c'est le moment soulèvement populaire zo senga o biso to sengi yango epa ya Nzambe pour peuple congolais zo pouvoir les loba belge ba respecter peuple le 4 janvier ba belge ba respectera ba congolais ata belge moko atikala na Congo azate so moni ezala ba américain ezala ba anglais lelo ezala ba allemand ezala ba tebele ya tozo kebisaka na ba politicien na biso lelo ke ba kota na jeu mindele te parce que ba mindele ba ko banga soulèvement populaire na Congo parce que lelo ba na contrôle la richesse à Congo te lelo congolais akoli bon moi je crois que nous sototiki yango kaka na maboko Nzambe nyonso totika ngona maboko ya Nzambe tokomi presque na suka ya émission na biso mais nakopesa parole ya suka pa bandeko na biso bakomi kopesa biso moi bakobriefer biso moi mukie kopesa biso programme ya toujours ndenge toujours ezalaka ya peuple mokonzi vision pe o makambo nyonso ezokendela liboso pe bambote mukie na bafan oyo nyonso balingaka bango ekoki kozanga te papa na ngai liloba suka bon tozala na bafane te toandi na bato oyo basoutenaka biso spirituel eza peuple comprendre donc tozala bafane te ezaka bato oyo eza koremercier bato mosusu moko omoni biso babitumba mosusu tosalaka mosusu omona abengi azofinga yo mama na yo mais omona oyo wana abengi yo parce papa courage yango wana tobenga bango mpona koremercier na bango ndenge bon programme ya peuple mokonzi ezali ke le 31 octobre le 31 octobre toza na Hollande papa Jean Koba Crocodile de Lozi tozo senga bo organiser tozo ya kuna pe réunion ya peuple mokonzi eza soki ne eza réunion na batutu oyo balingi ba adhérer peuple mokonzi après bazana ba idée ya sika pona peuple mokonzi leader azali te après ya kozalaka te coordinateur pe ya kozalaka te yango moni kaka ni omoni tokende kuna pa Crocodile de Lozi lobi bomona Crocodile de Lozi akoti na peuple mokonzi aza déjà peuple tango akokota kofanda boyo omona ki akomi na place to komi na égalité biso muto alegra moninga azate biso to na ligne muto akotala moninga na dikoche azate biso nyonso tokende nzela moko donc epa na biso coordinateur akozala te nini o commission moko boye ko exister te on travaille ensemble on débat ensemble tozui ba idée ensemble donc c'est ça donc tokozala les 31 na Hollande et pas ya ba Crocodile Lozi tozo senga baza en contact na wayambo après wana to ça tout okende pa na Namir et papa Jean et pour donc peuple mokonzi nga sala tournée européen et surtout régional aussi pour na komeka ko tia ba base na papa bambota suka na et pas bato baza ko soutenir peuple mokonzi bambote surtout ezana bandeko na biso po lokola camionnette mbola ye penza atika biso te quel que soit ba nini a défendra toujours ba idée ya biso to bonela mboka maître Kelly et maître Yaimpi moi na nga gradi po ye pe akomi ko papa pourquoi tu ne cites pas mon nom donc et moi c'est nga Lili Kanga Gladys Kanga et Minel Kanga et Mama Didi Asuta Mabolongo Eyinda Mama Viviane donc tous baza ebele Magali Lomana baza ebele donc la combo eza ebele pona ko loba bino ke tozo zela bato ebele na réunion to ko sala réunion moko o eza extraordinaire na peuple mokonzi kala mingi te merci mingi boyoki bambote nyoso o commanda yoso atinde pa ba o nyoso ba soutenaka peuple mokonzi na katalite oyo papa na ngai mbota suka pe message suka na ba peuple congolais bazolanda biso oui papa Séraphin Kachama message suka na nezate pombo keza libéré te
donc na message na ngai na ozongisa lokumu epa nzambe abatela biso na bino bouti mosika ya converse mpona kolekisa message boza le sel oyo boza déterminé biso na bino na kati ya bomoko ya mboka lisanga ya mboka mpe bolingo ya mboka yango napesika mbote epa ya peuple mokonzi ndenge ezali awa ezotravaille na nation biso toya basyndicat toza baumbu ya peuple oyo toye lelo mpona kolongola peuple bekai oyo ezalaki na miso peuple epesi biso confiance mpo toa na kati ya peuple tokozala mpe liboso ya motu te ayepa na biso mokonzi aza te coordinateur aza te na dikoche na biso moto aza te na liboso elongi na biso moto aza te moto azokamba biso awa ezalaka Dieu tout puissant oyo tozali moto akobangisa biso aza te et puis peuple mokonzi toza kobanda tourne tolobi le 31 octobre oyo tozali na Rotterdam epa ya Koko ya Louose papa Koko ya Louose toza koye epa na yo mobiliser bato na bino tout baplaci de Jésus bino tout bandeko tout boza kuna bamembre ya nation congolaise tona besoin ya diaspora congolaise oyo toza na bango idéologie moko vision moko tozala ensemble epuis tokokende epa ntina Suisse epa Allemagne tokokende epa ya Bolenge tozonga na Allemagne tozokende Suisse tokotambola partout donc napesi mbote kaka epa Jo Mubiala na Suisse napesi mbote epa ya Mado Lomboto na Zurich Madolo Mboto mbote napesi mbote epa Pichu Shomongo Christian Bola Maître Kelly Mayaka Punza Starleta Charles Ngongo napesi mbote epa Johnny Aimpi napesi mbote epa Leo Aimpi Dede napesi mbote na JBK télévision na biso longona papa Serafia ya bomoko ya mboka en bref yango tobi topesi mbote pa ya mama Didi Asuta mabolongo inda a continuer ba prière mama Didi Asuta continuer ba prière na yo mbote na Ngambe Sayo asoba beau frère propre topesi mbote na camionnette Timbola passer to robosa na ete ezali nzela chemo tozana nango koleka na vieille akosala et puis diaspora congolais boza na confiance na biso s'il te plaît boza na confiance na biso toza ko supporter moto te mais toza ko senga na ba congolo nyos bazalaki na kati occupation ba démissionner omoni bato musu ba ka leadership à peuple mokonzi parce que vérité eza ko triompher taka papa Serafon na kati peuple to mekanan peuple mokonzi papa Serafon yoka mwelengi papa Serafon robana mwele kombo ndezo bomba bato komande so to suka bo na komo peuple mokonzi kaka ndenge boyoki wana aza makasi ya kosaka mokonzi yango to rubike merci papa Serafon bato babo serate le 17 octobre grand marche eza na kati à Londres bandeko na ngai bakombata bapatriote ya Londres diaspora ya Angleterre bobima libanda botika division ezali mabe ezali mabe ezali kufa bowela leadership awa te awa ba plateforme ezali soko lingo koma osala plateforme na okoma roi kaka yo maréchal yo lieutenant colonel yo na plateforme na yo mais topekisi mutu moko te asala abenga bato na ba nommé même na stade de France même na stade de Roi Baudouin ke akomi coordinateur ya Roi Baudouin yo kaka mais awa na peuple mokonzi tozali na ligne ya respect ya bitumba papa Kimbangu pe ya Nzambe do bakombata tout oyo toza na bango langage moko donc le 17 octobre na 13h marche ya Londres kobana na ambassade ya Congo ti na parlement ya David Cameron ya UK kuna do bande kuna ngai ya Londres bino to bengambe saya soba bobima ba général ngando bobima ba Cherile commando bobima tolingi marche ya Londres eleka ba marche nyonso esalemaki awa na Belgique bobo sana pete CD koya papa Edi Bolombo bazoya na ba CD koya wana dans le temps 100 pièces qui est beaucoup à CD on a pour beaucoup de message au boketi wayambo azali ko buloba pona mboka mabolonge inda mama Didi toujours mbote Ngambe Sayo mbote Madolo mboto nkana mbote Madolo mboto na Ziriki mbote Nzamba a protéger commandant iso a protéger to remercier bandeko oyo basala ki action lobby na terrain
ya place Gabon na Congo betaki donc bezo Dede Mukatiba na Liège tango kaka Congo akotisaki bi bandero le fungwamaki donc Kanambe dégage pas changement de constitution félicitations na bana Liège ba mama ya Liège ba komonde kimi merci mingi na ndenge bosala ki message wana elekaki en direct na TV5 Monde merci mingi na musala bosala ki merci mingi na musala nyoso bosala ki bana Liège kaka ndenge bakamango lobami to komi presque na suka ya émission na biso to bosani te ba oyo balandaka biso sur www.bomokoyamboka.com Willy Kitoko na kati ya bom balobi ke yende mwana yango ya mundele to pesio susu mbote to bosani te Patrice Momo Digital et pa yazali kuna na Swede ba salamu ya makasi kutu ya koleka te JBK motokati na molimo balobi ye na sima kamera a sokola bilili neti na filme HD Jean Muzenga mbote ya tro et bomoko ya mboka ezali susu ko profiter kotinda ba condoléances mingi na famille ya ndeko na biso oyo pe azali toujours moko kati na ki journalisme oyo ya musala tozo sala oyo akufeli yaya na ya mobali César Ngandi ba condoléances na biso mingi nzamba peso makase pa ozali tomonani prochainement ciao. Maman na biso Coco Madera balobi Coco Madera mobundeli mboka mwasi moko très fort et pas ozali continuez ka musala wana yo Coco Madera Coco Madera yo continuez maman. www.bomokoyamboka.com pour nos internautes. www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. www. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo Bomokoyamboka. Site mibalete karamoko. One love.